Bonsoir, bonsoir, bonsoir mamie Jenny, bonsoir Brigitte Anani, Papi Cadelis, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Nabino. Tous sur ma vote élection. Baloto le trophée, mission sur trophée. Chancel Matila, bonsoir. Ouais, Whitney, la joie, Isengo. Nabandi pour mon photo de circuler, Bibiana Strela, j'arrête de Malangi. Na sengi mnoka ba j'aime belé, ba j'aime na photo mo de circuler. Ba vite photo e ba mon konza Paris ba salaga. Ba konza Paris ba salaga pe Yolande Kanye ba. Merci, merci, merci. Na mo lelo penza. Lelo penza na moni penza bozo kota penza. Raoul, merci vraiment. Dora masolo oyo naina lo belamino lelo. Banda pe carrière nanga na pe na zwa trophée te. Na zwa comment? Na va pe sangai symbole moko te zo laksake na za doyen ya masolo. To na za muto asali mingi pe na musala na biso oya bapandisango. Na uta ko publier photo moko ezawana na lati chemise a pembe photo wana esenga kaka botila ngaka botaka ka bo aimer yango kaka so bo aimer e bakanga 1 point o penda bolinga nga mingi bo aimer ka na photo wana photo ka ya pamba bo aimer o teka j'aime nga na mona yango. Merci, 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 merci. Donc tout ça tellement ébélé. Tout ça tellement ébélé dans les médias. Et ça, on a vu à vu de Kanisi, il y a un biso ba coupe, ba trophée. Donc ça, la date tout ça va trophée, on a date le 29 février. Il y a Willy. Donc le 29 février, on a et ça jour tout ça va trophée. Mais pour nous côté au Sénégal, les musulmans, tout ça une invitation à Baïba Rolinga pour soutenir. Baïba Rolinga pour soutenir, tout peut savoir une invitation parce que les places sont limitées. Mais vous allez tomber ça. So lingo bino mais la olia. Donc dans le 29 février au samedi. Wana penza tozala. Trophée mbalo yofo. Na ebite sono na kuza coupe wana. Dans la posa ya coupe. Dans la posa ya coupe to salibe mingi. Ba o ba yebi musala edino image ba yebi o ba yebi pete mais net que tout c'est belé. N'a dit moi volume pour tout cela bien. Bandeko babolingo. Eza masolo on a tient na titre wana. Vous en a partagé koto yo. Ba yo ba kota. Whitney. Bola ikeka bota ba j'aime belé ah so bota ba j'aime belé ah na zuku pour na parce que to zape moi mingi il faut ka ande ba j'aime za ande belé pour na ko gagner trophée wana pour baninga pe bali ko tika baninga pe balina wa ko tika tante ya bika photo bundaka ensemble. Merci. Maintenant, na sala moi séance pe côté musuba la ndaka pe sala moi bien. Et sala moi bien séance. Ba ino so bomisana ko sepela na musala ya edino image mo pandisa mboka sala kapona bino. Vraiment eza sengo mingi. Eza pende sengo mingi Yannick, eza sengo mingi Didier Mayabo, eza sengo mingi Whitney, eza pende sengo mingi. Oza na photo te Whitney na otinda photo. Et dans la photo, moi, je circulé pour un trophée. Meilleur caméraman, meilleur journaliste, meilleur chroniqueur, meilleur réalisateur, meilleur. Donc, il faut, mais, mon Fabima.
Alors, adresse, tu retiens de la bino adresse. Il faut balukanga, ba contacter nga parce que balingite to bele la yango nanu pour tellement tu dis que ça a un impact à danger yango et on a pas place limitée pour ko linga ko ya ko fêter na biso ko mona ndenge nini nani akoza coupe wa trophée wana et osenga il faut apesa ngai kombo na ye na ko tindire invitation oya ko ya na place au tokozala mais aux attendons ça ba coupe to zonga partie à 23h minuit après tu continues le yenga na tina tongo donc message dans un ango penza bo excusez ngana nazo tindela mutu mo message comme ça pour ala ndaka bisope. Baine sobo mesana kolanda mopanzi sanga mboka edino image vraiment nazomona El Shaddai nazomona Kofo nazomona champion Magouche champion Magouche otika edino image te merci penza namoni papa Ikadelis namoni Paola Lopez Paola makambo yango oti makamba trophée yango Paola ata ba faux compte pour sala masala ata ba faux compte public like bele po to soka ko biso ba to ba lion de la presse biso to ba lion Paola ba lion faut pas trophée wana donc coupe on a faut y a pas ba lion de la presse alors Paola banda déjà ko travailler na ba faux compte bo like bele donc ko like ça j'aime ko tchaka j'aime so moni photo wana o tchaka j'aime o emi ngo kaka du coup nga e obaxilanga ka moi ba avantage wana po na ko kapé ko na koti yango na moi retard parce que baninga mususu ba kota ki ba bandaki déjà makambo na début biso ba yo kota biso après bon ande to koti wana il faut to la sa force na biso ke tout ça quand même ba likunzi oyo to simba makambo ya presse na kati ya mboka France donc na mboka France et dino image simbi makambo ya presse Paola Lopez boma moto eza makambo to la sake to akara na force moko boye mais to yebi ke coupe eza na maboko na biso Paola yo salaka musala na yo panzaka ka coupe eza na maboko na biso to kozwa yango avec force ya papa Ikadelis mama Eugénie mami Eugénie Ika la marina Fololo papa Alvaro toza coupe wana biso ba lion de la presse toza yango et sans oublier jeune millionnaire jeune pato Thierry Mafuta salo bagi tsabaki dino nga zana simala bino a Thierry Mafuta baki asimala biso ba lion de la presse donc to banga la biso le côté maman Irene Bengazi azawana pour na biso ba lion de la presse maman Nisha Pululu Nisha supérieure du quartier azawana pour na biso ba lion de la presse cela veut dire na kati ya organisation au ba lion de la presse baza moi mingi de majorité bazawana baza ba lion de la presse biso nde makambo to zawana pour te soutenir eloko yango parce que ça et bandi aux première édition. Donc première édition malgré tout malgré mais to koti kaka pour tout la sabango ke biso pe to zape batu o to salaka musala ya média na mboka ya Paris mboka ya France o to sala makambu et salama et monana Ngoma Chandrel Mwanantuka sans hydroquinone Chandrel Ngoma like bo like tala ba faux compte bo tinda ngota ba mikili nyoso ba mona penda edino image aka number 1 dommage nazala ba capacité belé ya musala nanga nazala ba titre belé nazala réalisateur nazala caméraman nazala aussi chroniqueur comme journaliste mais lokola basengi mutamta pesaka nini moko yango nakena nga côté caméra boyibi musala nanga ezala nguto ya kolobati ezala ngo sans tricage donc bozawana boyebi qualité capacité edino image ya Roger Boleba boyebi ki edino image oui Paola soko photo no pete talika yo Paola
Même si vous votez, vous votez, vous dites, ah, ouais, mais ça, on a voté, Paola. Si vous avez tout ça, tout continuer à voter, oza mwana mwasi lembisa apeta motema yo so kangi kando kangaka kanda tina suka lango mona kaka Paola lembisa pe motema ti la saki boma mako Paola Lopez boma moto boma na moto to salaka eloko ngo loka de koti pe na retard to koti kaka wa mezate le genre de l'Éternel merci vraiment na ndengo koti et a juste un message on a passé na poko lelo eza maison oyo e sali makambo na yango po etito meka ko zo ba trophée wana ba poni ba photo batala nani meilleur caméraman nani meilleur journaliste nani meilleur maquilleuse nani meilleur maquilleur nani meilleur to baza juste to la catégorie ebelé ba journaliste pe baza moi mingi o boyebi malgré zaki moi kokoso zaki na kati mais et to sili kolonga ka moi kokosongo po to ko kapé ko moni sabilongi na biso boyeba ke parce que na mboka o Europe et bino bat bolanda biso boyebi ki na musala na ye boyebi ki na musala na ye ndenge boyebi Edino Image za cameraman alobaka pe na micro na réaliser pe ba émission Paola Lopez azaka ne chroniqueuse oya panza sanga mboka Jeannette Malangi femme d'affaires femme d'État. Merci Penza na soutien na yo. De vous soutenir Edino Image mo pandisa mboka le king de la presse. Le ko ndenge mo pena mami Eugénie na papa Delusi Ika na mama Fololo et papa Alvaro. Ndenge ba soutenir biso na masolo. Mami to tina photo. Célèbre beau comédien Adi Londolé. Paola Adi Londolé ayebani na bandeko wana très bien pour travailler na bango peut-être y a lingi ne ba tsaiti Paola pour so koti na kata masolo ya maison top show maison au moins Adi Londolé pas na kati a tourner na bango ba émission siko faut benga célèbre kotu na ye pourquoi a participer peut-être azana ba raison na ye ou a participer Paola Lopez Babi, la porte est ouverte. Paola, au tchape kombo na yo, au participer. Et ça, on pourra me dire. Yango, to sengi kaka. Na sengi na bande ko nyonso o bolinga ke Edino Image. Na passer ka message. Et ça pe mbali busuna sala yango. Luka bazuli kanisi ya okot sanga pe na nzela wana, Sandra Moseka Maindo. Luka bazuli kanisi ya okot sanga pe na nzela wana, ba pesi moi importance moko na Edino Image. Baye baba compétence Edino Image baye ba valeur Edino Image yango moni to tcheka mutu malgré tout to continue moi retard pour baninga mususu babandaki déjà ba kotaki une semaine déjà avant biso to kota na moi retard mais to limbaka te to laksa ke biso to motema malamu luka ba bito kota kaka to travailler ensemble na bango pour to laksa bango ke biso motema za ofungwama so betanga mi oza kupona zwaka coupe na yo kwa mezate so betanga mi ke Edino zwate azwaka te mais l'essentiel to kotika na circuit yango po to eba o to kusala après webika makambo le tambulaka bato oyo bazo mériter kozala na sélection batie bango te oui Paola bato oyo bazo mériter kozala na sélection batie bango te batie bato mususu yo yebi c'est là Paola na moni na benga na messenger comme ça tout cela bien parce que papa ikaola ndabiso ba Hollanda biso na me kobenga na moi na messenger pour tout solo la moi qui opé sa souci na yo parce que la moni za souci penda ko ba mingi Paola ça na kota na messenger pour na benga yo pour manifester quand même souci na yo elle est où Paola Lopez elle est où Paola Lopez Paola nazobenga yo na messenger parce que moi na benga yo na téléphone était pour notre travail nango na benga na messenger Paola prête à vous répondre pour la moni on a poussé le bas F Jana Image
José Wanduka. L'homme de Kachito di Lolo. Allô? Oui, allô? Oui, Lopez. Ça va? Le bas, ouais, le bas, mon casse pour toi, Yokayo. Ok, nga linka na pesa ba vie na nga na sala na organisation ya ba ndula warte. Mais selon nga, oui, c'est pas à vous de donner le nom là-bas pour ba sélectionner, puis non c'est à eux. oui. Bato baza na organisation, ba kotala musala nini oyo edino asali peut-être pendant 6 mois. Pendant parce que biloko no so bezala na état rapide dureté ya musala, tu vois. Oui. Neti de lo ba koki kozwa trophée monte net dernièrement abaote kopesa bano mariachi ba trophée les États-Unis moto kwa arachi ba kopesa trophée moto kwa makalunga ba otika ye ndo ko mongo zo la tsala tricage na misu oui oui na zola ndako il faut batala et dit no pendant 6 mois à sali nini et dit no photo check cameraman réalisateur tout tout chewana oui total sur la beauté image pendant 6 mois sali nini beauté image cameraman réalisateur tout chewana oui total ba de sous basta. Et ça, c'est que là, il faut que les gens là filmer, lobby, à la salle, même pas 1 mois, 2 mois, là, vous filmer, 3 mois, là, vous filmer, à la belle, on va bien, ça se passe pas comme ça. Il faut sélectionner les gens selon leur organisation. Je ne sais pas si on va là, membre, ou là, Fibo, il va faire nous battre, on va tout le monde Tcheko, la banda ya photo dans mon émission, Salaté, Michivenal qui va là, banda ya photo dans mon émission, Salaté. Et puis, tu es un journaliste, il y a une émission à Bango, il y a une Facebook, mais il fallait pas que Chantal pour la poste, il fallait pas Facebook, il fallait pas Chantal pour la José Mondele, tu vois. Ce n'est pas une question à Obenga, pour Bachayo. Moi, je n'ai même pas besoin de ça, peut-être dans un an, parce que le 28 date, nous avons à Bercy, et du coup, le 29, on a invité sur dans un an, il y a beaucoup de collégations, il y a beaucoup de soutenir partenaire n'a Obino Soboye parce qu'il n'est pas sélectionné dans ma carte. Dans les capons, mais moi, je n'ai pas besoin de tout ça. Mais mon problème est que pourquoi va poser les lots, moi, ils ont trop. En fait, service traiteur. Comme dans mon film, tu as sur Laura. Lui, il fait quoi? Ma maman nie tout. Maman nie tout. Comment les a et je nie tout. Eliane, maman n'a lamba en danger. Parce que maman n'a pas de moi, louer ça, elle va faire. Ça va tout sauver. Et ça va n'importe quoi, franchement là. Je ne suis pas contre les gens, mais toujours sur ma réalité, à ma caméra. Nous, on va dire que là, maman, on va sélectionner, il y a des maman. Est-ce que Nabi, Nakatio Maloba, est-ce que ceux qui mutu organisé makambo azapenda branché na makambo yango les muso a confié na bande komoko boye po ba aider ba pesa ye liste ya batu oyo ba yebi o ba salaka na domaine oyo yazo luka bango po ba participer na élection ceux qui ba pesa ki na bango ite ba freiner na bango information wana siko to condamner nani yango siko bele kwa bongo fo ba zo le kwa ba bino azuba membre ya bureau o ba ko sélectionner ba azuba kwa ba bino abi nani edino aidi ba cameraman ou ba sala actuel na Paris edino e fois dans la wana bazu le kwa journaliste bon bazu le kwa pour cela aidi ba caméra ba journaliste nini o ba do sala actuellement à Paris bazu ba ti ba sali communauté moko boye ba sélectionner ba oyo ba ko en fait, on dit qu'on va sélectionner, on va lancer, on va voter, tu vois. Bino bozana bo sélection bo bino timutu allez vous voter bo bino 5 caméramans 5 journalistes 5 communauté ce que fait dans la bateau va brancher ba ba nani ba ça la musala ba nani ba ça la musala ti ko makambo bo tia bateau ba yebi makambo bateau ba mona makambo mo na fait ça ba n'importe quoi est-ce que Paola Melama imke est-ce que oyebi ke makambo oyo kaka ndete osala ngo boye ndena osala ngo mo live oyebi ke et comme qui na source moko mais il fallait efungwa partout efungwa makite yaki bloquer la source moko boyebi agarda ko yango bazo so batu ba n'importe quoi bazo ba n'importe comment donc na pene na zambo na ko benga na ndenge na ngale ki na moko boye abani na musala lobi la bibo chaye te bazu ba cheza n'importe quoi bien dino sikoyo j'ai pas besoin de tout ça bazo so non on a besoin d'ango non na photo ba sala na émission régulièrement c'est besoin de faire émission et la makabla je suis sur mon bureau so pas ni Paola na so na émission na YouTube et la ma Paola na pêche pas besoin de tout ça mais fallait prendre des gens qui sont pour mériter quand même Paola sélectionner les gens qui méritent quoi oui Paola Lopez na la place na yo mais yo oyebi ke
edino image à côté pe na après une semaine baninga mususu bakotaki oui bien bakotisi na retard bakotaki nanu bato misusu nakuna kamwe nabi atonga mundu bakisa bato nabi eloko yango bango moko bayebaki te ke fo bazwa autant de personnes autant de bazobakisa bato to bino nyonso kala na mona ebino tele komona ngona bino babakisi baram babakisi bato nabi mais c'est quoi ça sikoyo basuki soko lancer loko to kwa nifola comme best of the best so na balancer bango kwa bakandidat eza te ke na dormir minute tango bakolingi sila ye mosusu bakandidat mo bakisa sikoyo batala biloko wana te non sikoyo les problèmes ça nini les problèmes ça l'organisateur a confié qui na batu mais batu wana nde sikoyo po bapanza babimisa makambu yango na poasa po Paula yeba ngana yeba kinganda yeba fulano yeba batu wana bakangi information. C'est pour ça yango moni tant batu baye ko comprendre oh muto osala ngo meto yebi eti to komi siko biso to komi kaka ah te to benga na no to yeba na no ndenge nini po to mi koti sa pe kaka yango moni bande ko komi koti sa po na deuxième édition ndeko wana lokola azuli kanisa ya ko sala makambo yango tozala azana contact so facilement ko condamner penza organisateur te nga na meki ko solo la moi mki organisateur aza penza biso nyonso mais sauf que azaki limité mais a confié qui na quelques batu o bako prendre information pour être biso to se retrouver dans même moment wana o ko linga à participer mais lokola azaki na ba ayoka edino image mais azana contact edino image te bato ba yebi edino image ole ba pesa ba fungole edino image azalaka ba bombi oso comprendre makambo ndeke kwa liboso soko salamo déjà bien te mara bien que kwa liboso ba tchaka maele po ozala resti garçon wa sala Vodacom best of the best aza Abdou Kamba so Abdou Kamba za et puis azape na numéro na depuis ki bato ba sala ka ba biloko mais faut qu'on mécano ko contacter ngo ça c'est pas comment et ça fait que loko venez le kwa liboso faut ça roka mais soko ye bon Albert Kamba wa pièce que plus to yebi kazalaka yom to yebi non, en fait, c'est quelqu'un, par exemple, parmi les organisateurs, Vodacom Best of the Best One. Mais le quoi? Il y a remise de trophées, c'est Gino. Et là, au moins, il y a un débat sur la vie, il y a un caméraman, il y a un aide à battre, il y a un blog, il y a un métier. Il y a ce que ça m'a dit, il fallait organiser pour la première fois, ce que s'inviter dans la tête, il y a un balai qui est bon, ça là, oui, c'est pas là. Quand ça confie qu'il y a un bateau, on va repérer ça y est, Nzela, on va repérer ça y est bateau. Que tout ça lango boye mais ba to nga ba kangi information so comprendre te pa ola muta ba kas ah c'est ça bon kala ko sala ba émission te banda 2009 titre 2019 titre comme la 2020 kala ko sala émission malongate franchement ezana information ezala ki obomba makote moko boye siko tangu to comment découvrir information et comme siko ke ba to ba ndo bakisama mais eza pe mabete loka bato bagisami totika ngo ekende ndenge wana après mbala nsima biso nsusu toyebaki pete toyebani sikoyo na bato oyo bazosala neti makambo yango ekosala bie efungoli mpe je mbala moko ozomona yo oyebi makambo ya media na so nde etambulaka so moto azaka na eloko na alingi ayemoka liango alingi moto so aliango te ozoyeba ngo bataketo baza ebele parce que alinga peut-être ye kaka mais nzambe ba ebina moi je vous dis déjà parce que on a sur la que ba fota na ezana kwa le kutanga so no ya kuna o soutenir no ya ka kuna o soutenir partenaire nanga kwa me ya te ya kaka to zapeka to zapeka la poste la paola bato so boti la ba message ba ke na ko voter binote na ko na canal. On a voté Vieux, on a voté pour parce qu'on a voté Ramsadayam, c'est tout miette. Ramsadayam, on a voté qu'à 3 garçons, donc c'est tout miette. Mais il faut voter ma madame, comment voter ma bébé, ni non? Et on a voté dans Vieux, tout ça va réaliser. Té, Paola Lopez, tout ça va, moni nga parce que naza mukambi yango moni lem susu lokwa na sina koti tout ça est-ce que na ça le nécessaire ka pour ka makampe kende ka bien so mona donc ezalango makambo welisa te trophée wana ekosala mpe mutu te ke ya bonga na vie
mais ça va symbole. Alors, c'est ça. Et ça, au moins, si on y a un ballon, yo. Ebino, Yosafe, Motaliki Azate, Ozasuka, Ibulu Zangasuka, Mokako Soa, Kende, donc Yoleki. Fin. Suivez. Au moins, si on y a un ballon, Fungwami, hein. Au moins, que tu as les bélés, et tricage, et so, à terre aux alamés, aux alapénas, la n'est pas normal. Parce que comme j'ai belé, et ça, c'est que les gens qui ont besoin de trouver un couloir d'imba. Tu y a beaucoup de gens mais tout le monde va trouver. Mais si quoi le quoi Pamela Tchekola, boy expliquer ngana Pamela Tchekola, émission mini oya sali banda ye Paris, a été Paris en 2017 sur 2000 comme émission ni na sali. Ou bien le coach bo sélectionner meilleur joueur. Bon, les problèmes ça va na nouveau de salamité, batie quand arrangé à journaliste comme batunyo so. Alors vote au salama soka obima bimiso ba obima te abimite zomona yo pe na minute so ngo kota na yo ta ba so ba voter pe te so ba voter pe ba voter ka so ba voter na bango pe sa ngo pe lo côté et ça ka ke na musala omoni musala to sala to mériter pe to zokata moi ba trophée moi ba trophée ça la pe moi bien ba mo le bien ah Paola pa yoka pona ngai yoka Paola na bisayo pona ngai e pesa motivation na bande comme oyo balemba musala ba ko reprendre les petites musala na bango pour a mériter pe moi trophée moko boye ki na musala na nga ki chroniqueur ou chroniqueuse na zo ki peta moi trophée moko boye yango na zara nango pona symbole mokili pe oye ba mokili omona ça na mabete Paola ça na mabete qui a été sélectionné mais soki ba yebi bisote ba ko benga biso ndenge nini Paola mais mutu nyoso makamno se lekaka asima mutu te so ba yebi bisote ndeko asali organisation na ye lem so yebi ne dino image te ayo kaka mais ça pe na ba koduna ngata ozonga ndenge ni eza no mabete ye pe apesa information circuler te. Alors, tu luki tout moi, tu rejoindre. Ça m'a bêté, Paola. Ça m'a bêté. Ramsa Zawana, Ngana Zawana, tout ça Zawana. Tu bunda la kaka na élection na biso, tout a nengi oleka. Zomona. Oza moka balion de la presse. Yaka mokolango to poto mona e oleka nengi nini. C'est tout. Wa kozo trophée na ye, asuka trophée na ye. Ça m'a bêté, Paola Lopez. Ça l'a fait maman, hein? Mais monter mon pose comment toi quand tu as évité barando Tony. Non, mais tu le peux mais ça monter ça en candidaté zakaki hein. C'est mal organisé. C'est mal organisé par rapport à bandeko na biso babuma quand il information, c'est ça. Non, par rapport à l'organisateur bango. Non, organisateur dala. Parce que yoga, organisateur a soutien qui a compté na bandeko, compté na dino image. Ah ndeko nanga. Yo loko oza mokambi ya bana ebele. Na pesi mo charge yo panzelanga sango oyo pa ba ABC Aziza ABC panzelanga pa Bruno Zola panzelanga pa ba 5 étoiles de l'Aube Paola Lopez Nanou Diamant Noir vous comprenez fana bi siko ngana zu information na bandi na ngana ngona nzoto yo ye bango ndenge nini siko yo ko moka mo ntango moni mais ndenge nini makambo yo circuler ngana zati kasi nde biso to kamwela ngoti bo so ngana koti na ba dernière minute juste na koti ka parce que fona kota luka baling 5 na kota na koti to bunda kaka so ke simbi nzambe aza lokumu so pe simbi te lokola organisateur ça comprendre que ba idino image bazalaka bandeko bashise monde bazalaka oyeba siko ndenga osala mbala mibale to oyeba ke to démarrer biso tout ensemble ngana opesa condamnation pas producteur te pas muto produire en côté mais il faut opesa condamnation peut-être na bandeko bazoka information ba bombe information. Hein, Paola Lopez? T'as compris? Je comprends pas, Daddy. Alors, grâce à la poste à cause de la moussala, mais tu peux pas sonner la makasi. La sala, moi, comme on met écarte. Moi, récupérer aussi, baba nous mono régulièrement la moussala na you. Soza d'accord, on dit Amen. Amen. Merci, c'était bien Paola Lopez. Hein?
ngala bana na ngato me to kenda ka bwe nakota nanu po nanu na mona ya utobe ngawa pardon nakati yokuto bon nakati sans na la kae to solo makambo ya trophée na biso to oyo ndeko na biso organiser na me ko benga nanu dia mama po na mona ki nanu pe utobe ngai na me ko kotsa Nanu. Anani, bombana no moto, anani goma moto. Wapi nanu. Toko sana nanu to kapé président Bachala Congo Providence Yolo Providence ne makambo. Merci Eka Kobos to solo alikamba trophée na vous a trophée pour la date le 29 et ça m'a musikate kalaming te a trophée mais on se voit nous soutenir d'une image pour contacter nga na obtenir une invitation parce que ma place vous a limité et vous avez droit d'entrer mais ça la monter la mouké nazo benga nanu na nazo yambate nazo comprendre te pourquoi je yambate. So quand habité na bengi 5 étoiles de love, ton bengi Aziz ABC comme ça tout seulement mouké. Allô? Allô, oui. Ouais, comment está? Estou bem, obrigada. Yeah, tava onde? Estou na minha casa. Ah, é? Alors, fala ainda. Quero falar aqui. Vou falar o quê? Merci, balandino so bolanda kaidino na live, hein? Bande connaît mon message pour l'andadi image mon panisa mboka o news to lanto to zwa baza balion de la presse. Alors nanu diamant noir yepe za mon ko ba oza direct kaka no katite boni na za direct ba yo ka mungu na ya pongi bazo yo ka yango mama solo la kaka baloba kaka boni kuna ki mezo le kaka nto kata kit na kata ki pona mona ki ozo organiser séance la osala ki séance na kata le ko la direct si ça qui te na zaika na séance na tiki peut-être séance pas et kaka parce que quoi na ça na portable na ordinateur yango mona taki moko na séance boni ouais merci maman na biso est-ce que les kanisi ya organisation ba osala pona ba trophée na biso ya 2020 awa et vous allez 29 février oyo et ça le ndeni lobi la yeba ina ngate bakotsak ngara lobi hein la yeba ki pete makamba ngo ebika pari ngo teke kendara donc soki ebi mazwe loko na ye ana batu na ye bengaka c'est ça soki pempese kuna paswe loko na ye ana batu na ye bengaka donc ebika ngapi na kota eka lobi donc voilà mais sinon bon totalela kaka ndenge ekendelela moninga azwi quand même likanisi wana ya ko organiser donc to souhaiter ka bonne chance et qu'il est bien. J'espère qu'il est bien. Est-ce que so invité déjà batuna yo et pour ba na date wana pour ba ya ko soutenir yo? Non, bah nous bien battu soutenir ngata lobby parce que ça qui trop juste mais comme en plus na sala qui week-end yo na sala qui samedi dimanche lundi comme yo mo yebi na sala à 12h donc na qui trop le lobby le quoi dans sala té je vais prendre mon temps ya ko yebi sa battu ba ya soutenir les kanisiwana et que liboso quoi. Oui. Mais ça et ça le bien hein? Ouais, ça likanisa malamu mutu yo sala rasora likanisi leti ya ko
et en faire participer bateau, au gagner, il y a déjà Karakanisa Malam. L'idée, on a déjà, a suivi à Ostanisa Bateau, on a déjà Kanisa Malam. On a la pub, mon colobi, comme le vin a comme ça, Batou Baye, événement Kozala. Le 29. On participer à Talabadi, on a Bangoana, et on peut Kosala, et Zongisa Misolo, côté on est Bima. Bima qui est. Ah, ni solo kaka ndenge lobi wana moto ke to ke ni muleza te ka ndenge lobi wana ndenge pe ka ngala ni koteli yo kotili boso na ngapenga na landi oti ah ya bakota kaka obi ke sek bidensa Holanda yo pesa ba ona so mbote balandi ya dino image balandi ya panda sangwa Congo Bala nyonso ya monde entier ba mbote na bino de la part de Nanou Diamant Noir. Ouais. C'était Nanou Diamant Noir, de la patronne. En tout cas, na sepeli patron. Na sepeli pendant l'intervention na yo, en tout cas, to soutenir ga likanisi wana. Non, likanisi ba na ngo bien, ba pe na tindeli ba misusu donc je pense que Ekozala bien pour l'édition Oekoya Estima. Oui. Voilà, message important, on a copié c'est ça que édition Oekoya Estima. Moutounio so routine de l'invitation, so evipe kende kono pasa la ramusala au tindi pe bakoti saye. Oui. Parce que pour nga ko gagner ezaka ateke nga afona za nga moka pona gagner te. Pour cause la paix 100 et mususu yo pe ka muto gagner. Donc en tout cas eza listano. Donc prochainement penza o barotindela na epte bato ba la biso ceux qui va journaliste bazana kati ceux qui va mettre des cérémonies bazana kati totika okangaje betinga lelo na kotisi de abati misusu lelo na tindeli ordinateur message deti parti l'abondance ayeba ki pete a Monica nano yo ko bikunde ni ngati pa parti tala jambo eza boy ah oui parti l'abondance si voilà la différence lingi beaucoup ça parti l'abondance maître des cérémonies donc c'est comme ça un sujet au fungoli so moninga tunio au fungoli parce que ça nango ananga loka grave ça ka mérite ya misala auto sala katokata ba pongi oui madame Malili au moins peke luka be mission net ngalo bi na zaki na ba musicien fali yaki kon samedi na silisi musala 20h na kominda kuna sokoli na bongami 21h na biminga wana na ko sala na ba musicien fali tu vois oui ça quand même voilà en plus ça qui fatigué qu'il a salle émission aussi à minuit 1h on a combien d'heures presque 2 heures oui et ça quand même une misala tout ça que le sala donc et ça bien ce qui montre mon ami ameka pour valoriser misala na biso oui donc on a jeté ceux qui ont gagné en 2021 ont gagné plus en 2021 si ceux qui peut-être dans la première édition peut-être la deuxième va continuer oui donc nga pona nga na moni eza idée moko ya bien tofongolaka ya jeu oyo bakoti te eza grave te mbala nsima bokokota oyo mpe boza déjà na kati atoganye te eza problème te mbala nsima okoki mpe koganye bien parlé hein donc mpona nga c'est ça tosangana eloba nango vie nanga tedi mola tosangana eleki nyonso tedi mola kwa sa sere tala bato suka tedi mola mpe neti aza pe te ozomona non tedi mola na pengi ya kutu tunatuna ye mais vie nanga o fona beteka so nakutani bopekisanga te ya solo wana bon so na bazobete bopekisanga te parce que vie mobiba azoya baleki na telefone te omona ngo deja tedi mola kwa sa sere nga azalaki ne samedi babiye mikolo voyage elopamba alia mbongo ete mwa mobale wana en tout cas c'est bien kasi musala na ezo mérité alia mbongo wana musala batebele bamonaka kozala chroniqueuse kozala journaliste eza susu na respect te non eza musala obi elo omona nauti koyebisa Paola Lopez nayebisi ye omoni balikanisi ya boye ya kozwa batrofe oyo ekozongisa bandeko mingi oyo babungaki nzela bazongela musala na bango na ndenge ya bien sikoyo ozomona donc c'est ça en tout cas ndeko na biso asali organisation oyo en tout cas ba félicitations na yo to soutenir yo
To soutenir yo. Vraiment à féliciter, to vanda qui vanda kana ceux qui idam. Mutu mokoti. C'est vraiment à féliciter, c'est vraiment à et on a besoin de la part na biso, il faut te soutenir et tout ça et puis bon ba tu vas y a na soirée, à ta ba dire wana et ko permettre yepé à zone c'est si oh ya zo bimisa, tu vois. Et au monde que tant ba tienga yi na juli kalisa sala mama ko live auto solo lango. Ben si. Eh ben zomona. Oh, donc ça vraiment là parce que samedi na sala dimanche na sala lelo lundi na uti musala donc journée na nga libre eza lobby mardi na baki vraiment na sala publicité lobby mardi na sala pub donc pendant na Facebook donc tina na WhatsApp ceux qui bateau ba tala biso ba ya ko participer na ba 10 € na bango na ya droit d'entrée et ko aider vraiment organisateur comme ça mbala ya sima IEP a se retrouvé pour BISOP, tout se retrouver. Si. Dans le bail, vraiment, dans le c'est la côte n'a pas retard, on a fait bail n'a raté. Mon tout pas fond, l'inga kaka, donc côte n'a pas retard. Kado le biba, ndé le biba côte à kaka, donc zanango le kamba grave. Exact. Et à Moussala, tu as mérité, des tinga qu'on a mérité pour toi taper caméraman, parce que naza parmi Bassi, on a Paris, awa. Na salle montage, na film, na fête, na mariage, tu sais, belé, ma chroniqueuse, bien ma journaliste, na Paris, awa, il y a Bassi, au bac film, na fête, na mariage. Bozaka yona des moments ça mandefou. Ah, tu vois, donc nazo mérité, naza fait, tu as fait belé, pété, parmi ma journaliste, na Bassi, au bac na montage, na mariage. Oui. Donc tu sais, belé, donc nazinga pour nanga de ma part, nazo mérité pour l'analyse. Ce n'est pas dit que comme on a nazo mérité que moninga muso azo mérité donc biso nyonso tozo mérité kozala wana ata tozala 100 ata tozala 1000 si onanga e a problème te tozala babi kusangana eleki nyonso soki lelo edino a gagné ezate que lobby edino ka muta a gagné tout pas ko gagné donc r edino a gagné to beteli dino maboko lobby pe r ngape na gagné beteli ngape maboko la vie c'est comme ça donc, si voilà tout le monde ba Mamie il est la bande liboso, ce n'est pas parce que mamie il est la bande liboso que moi na suka na biso Myriam aussi ba microté. Donc où Chandrel. Oui. Où Chandrel Ngoma. Où Chandrel a aussi ba microté parce que mamie il est la zana. Donc mamie il est la R rolong, il faut pas remplacer on a épé bazin. Si, tout à fait. Donc là c'est pour cela moi je prends mon temps pour valoriser mon salaire mon tout sans. Donc, nga pona nga tozo mérité biso nyonso kozala wana to komi mille ya problème té. Ça problème té. On va gagner l'élo, on se pas gagner lobby. Oui. Donc c'est ça la vie. Si. Bon, moi ça me fait plaisir hein, mon idée pour moi bien lobby vraiment comme dans ça la té. Attends, avant na kende repa fali kuna na sala vraiment ba live et tout. Ba tu va ba ke programme les aboyé. Auto ya wana penza ko soutenir atala ba dire on a biso wana donc voilà. Si. Alors lilo baso que non la mondio te j'aime na photo na ngate tu tobe bana na live. Na taki j'aime ta bien. Te j'aime te dit non la tali j'aime na yo ezate j'aime a Paola et ate so na kati fona benga na Paola Lopez. Paola Lopez yo bon on a j'aime na. Na ko tulimbi ça parce que déjà l'aime suna salaire na ebi ke na auto taba j'aime na ba no so ba kuti siko. TGMT, Nathalie Edino Azate, pendant Sango Congo, Ezate. Limbisa, maman, limbisa, Nathalie Ezate, les lions de la presse, au Télévision Bajem, Tekeno, ça fait les Bajem na compte avec les lions de la presse. Edino, aboli. Quand le vélo la risque, aboli d'Abandila Edino. La zoti là tout à l'heure, maman, limbisa. Tichi la kabobo. Maman, moto, maman. Bobo, là, voir. Mais nous, ça, j'aime. En tout cas, yo le babalangi nyoso. Quand on a fait Martina Kota, la restauration la levi la vie portugais. Ça va. En tout cas, merci vraiment, merci l'intervention na yobi ke mukili bola ndabiso. Il faut to solo la. Problème est imagine c'est peli. Na continue ça ba les de la presse nyoso. Ça va nazo kota bango comme ça ba mi. Kota bango kuna na jeu to ke potanela kuna continue ba Fossette, continue ba Monsacroli la mine, continue ba Paola Lopez, continue Myriam la Tour Eiffel, attends Myriam a ça la sous-c'est continue ça. Bon nazo kota ce groupe valeur de la presse. Boyo kaka de ba kota. Bon à tout aller na kota siko, à tout.
Quand ici, étoile de love, quand ça va, tu veux que il y a pas de la femme. Ça va, on compte sur quoi tout. Ok, merci. Bon, ça m'a l'air dans le monde entier. Bisous, bisous, bye. Merci, merci. C'était Nanou Diamant Noir. Nanou compte sur quoi de la presse. Bah, on compte à Bangounion. C'est bon, on a quand même magabozo bébé Chico. À tout. Quand ça va, on a nani na concours na loba. Ah, on a cassé la compte à bon andé na live. Live, c'est pas grave. Na concours, au côté ici, ma fossette, au côté ici, nani comme des chandrelles, au côté ici, Myriam la Tour Eiffel, au côté ici, Paola, au côté ici, tout le monde surtout qu'il y a de la fleur. Au côté ici, maman Clarisse, t'as la souste. Lisa Razou, au côté ça, Lisa Razou. Vous avez réglé le problème, hein? Oya commencé à entamber. Agete à biso kuna. Oya commencé à émission à entamber. Au côté ici, maman Clarisse. Tu as catégorie journaliste, il y a des chrétiens. Comment il marque la liste des artistes ça va là? Les gens dans un pays qui est comme la suite, on n'a pas su trop faire moi. Azupe moyen ouais. Ah oui? Par contre à kaka yaya. Par contre à kaka on ne sait jamais. Au côté si na nani na mon suite bibinda te bibinda qui a fait colonne zo mon. Bibinda pe abunga ga bouté ba suite na ite. Moi ça m'endef, ouais, moi ça m'endef. Non pengi dans le lobby, non chez. To ko bitara musika. Amsu paperi ki dala li paperi ka ya osika. Ya solo wana. Na bibinda lobby. Mega bengi lobby. Ah, o lobby? Na bi mega o bengi na lobby to yo kana nui. Benga na bibinda benga kaka ye. O koti si dembo we mo kende ko inscrire biso nyonso kuna papel edino eh. Ça va. Inscrire bana nyonso les gens de la presse to kende potane la vous. Ça va. O koti si dembo we mo moi ça mande faut théâtre na catégorie ba caméraman. Parce que caméraman a basi ba tie biso ta ça va tangana dembo na caméraman na basi. Siko lokola bazo classer ka catégorie moko c'est pour ça. Nga pele nga kina côté réalisateur aussi mais ba bi la pour na moko. Natika naka côté natika ka côté caméra natika ka côté caméra natinga boko tanga pata na réalisateur na réalisation parce que nga na touche à tout pour que tu la de la réalisation ko hein dembo we mo sa mandefu moi ça mandefu na diso mandefu yo tu la nga ya la caméraman. Merci to ça la demande ga lobi pa ya yemoko organisateur. Tout ça demande lobby. Merci. Okay, merci Adino Image. À suivre. Bisous, bisous. Bisous, bisous, Nanou, la patronne. À tout à l'heure. Merci. Bon, balandi wana bote koyo kesa Nanou Diamant Noir. Bango so balion de la presse. Donc ta bango na papouche na bango. Et ça la bango plaisir makasi. Na me kokota 5 étoiles de love. Na me kokota étoile d'amour. Soko kota. Comme ça, tout développer. Ils ont un trophée, ils ont une puissance. Et 5 étoiles dans le côté aussi, on a besoin de messager pour quota. Dans le côté 5 étoiles, il peut habiter mon message. Voilà, oui, allô? Allô, oui, bonsoir, 5 étoiles de love. Allô? Oui, allô, bonsoir, 5 étoiles de love, étoiles d'amour. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Bandegos Baolanda. Bonsoir, Nabino. Ça va? Oui, tranquille, tranquille, tranquille. Tout sur la gare, il y a un concours où ils ont la date le 29 pour avoir trophée à chroniqueur, réalisateur, caméraman. Bataillère, batailleur, ça musala la bango, on va mériter quelque chose. Donc, on doit solo lango. Alors, les canisiwana ande kwa zui, salut. Oui, ben merci pour la parole et dit mange notre papouche à nous. Oui. Donc, ben les canisiwana ils ont très bien, ils ont très bien vraiment. Mais chose qui est dommage, qui est Ezali qui est biso bato photo contacter photo send à l'inscription tu vois parce que le problème que foyer bakena média tous ebélé oui et ça elle va me sala stopper un peu donc ça l'a été pour le moment mais toujours journaliste toujours collègue dans ce doit considérer toujours donc tous ebélé et nombre ya bato bon connaît qu'ils a qui mouké pendant qu'ils tous ebélé oui et après il faut que biso bato photo ça un peu entre guillemets
je viens préciser entre guillemets, tout ça est un peu violence, tout le monde pour s'inscrire. Donc, c'est ça qui m'a trouvé un peu dommage comme cela et tout. Oui. Bah, quand il faut que biso ni osone ti so ba les canissons ba pesa ki on mutu moko ba ici mutu moko boye là mususu ndeko na biso asali azuli les canissons là mususu ayebaki ndeni ako contacter biso nyoso te. Oui. Sikoyo bato ali boso ba contacter ki bango. Ceux qui battent aux événements bolingwa solo, il y a un élément comme ça et tout que ton bête la carte à CT, na CT mon côté au coup ton bête la carte à CT, biso ba congolais de l'ingalité, même dans le monde média de l'ingalité, to sira besa ka entre biso, bah déjà quand les aboyeke, muta au monde photo et dit non, à ce moment pourquoi à like la photo et dit non, à ce moment on dirait comment on va changer, comment on dirait aux gens valeur, même quand il y a like capable entre nous comme ça là et tout, hein. Entre nous comme ça et toi, la moni nous diamant noir n'a liké. La moni diamant noir, les véritables n'a liké. Non. La moni dit n'a liké non. Qui monte ma dozo pour liker photo mon ningate parce que je va veiller n'a liké yenani. Donc pendant que tu vas toujours un comportement yenani. Pendant que tu milieu bien des choses aussi ma micro, des choses ça là, ça là comme ça là et tout. Faut on a place dans ya bandeko va contacter qui liboso. Ba quoi pour repérer ça fait les canis ba bibo a, tu as appelé na et dit no il mange. Azarana biso. Après, il dit il mange à Robaksa. On a fait dans un peu la banane en rabe et Azarana biso. Après, pas d'aller par Robaksa. Et j'en ai un moutou comme ça. Et tout. On a dans mon acquis, bah, vote, et au circuler comme ça. Là, et tout. Natal, bah, photo, bah, photo, la vie, oh. Neni, comme ça, et tout, président Azate. Gabi, Neni, ça, qui est président Azate. Il y a contact, il y a bon, ça, nous, président. Oh, mais oui, ouais, tu m'as fait la photo, les trucs comme ça. Après, mais oui, bon, ça, nous, tout bon, mais c'est pas tout comme ça et tout. Moutou, ça, c'est ma valeur, naïe. Ben, la monnaie, de on a mis sur Paola Lopez comme ça, là, et tout, a commis, bah, Combo, il y a battu comme ça, là, et tout. Même hier, même Paola Lopez. Et ça, bah, on a l'équipe Paola de l'eau, mon côté. Même Paola, comme ça, tout est bien dans les médias, a zo mérita dans la Katiwana. Et ça, c'est parce que, bah, Combo, bah, na liboso, qui est biso, bon, comme base dans la valeur. Non! Mais là, dans la valeur, nous, tous, on a la valeur, naïe. Moutou, nous, ça, c'est pas micro, dans la valeur, mais tous est belé. Bah, et donc, flash, banane, bah, limité, tous est belé comme ça, là, et tout. Hein? Même Clarisse, elle disait à Razou comme ça, il t'a promoté, à Marabazam, comme ça et tout. Mais ça, c'est journaliste. Les raisons font comme ça, t'as zoté, ça toujours journaliste. Oui. Chose qui est, et ça m'a passe comme ça, là, et tout, qui manque d'amour, tout ça, dans les médias, et ça, m'a mingi à Kostaka, même pas dire que le débat pour moi, tout le monde a raté. Mais manque d'amour, vraiment, moi, ça me plaît énormément. Et à gentillité. Donc, qui est égoïste, mais ça m'a cassé dans les médias. Et ça très marqué. Et ça très marqué. Au monde comme ça et tout qui n'a pas photo, hein, parce qu'on a la possibilité pour cliquer autant la nez, liker photo. Donc au monde on a pas photo entre biso, tu on a pas du mal à liker la photo à Nina. Tu on a du mal à liker la photo à Nina. Et ça normalité. Et être très égoïste, c'est comme et dit dans une cop, mon cop, oui, non, il s'en va étoile parce que sur les sorts étoile, bon, il va pas compter la cop, ah, ben oui, Moutou Bazan a cop, moi, ça Moutou Bazan, mais non, tout ça, c'est pas journaliste, tout comme un ami. Qui est le meilleur, il gagne, tout simplement. Bah, il n'est pas le baquet, le meilleur, il gagne. Hein? Tout mes commissions, ils sont sur toi, ils sont sur à 100 au bimi 100, sur à la 200 au bimi 200. Qui est le meilleur, il gagne. Hein? Ouais, on gagne te féliciter, te féliciter. Au moins, bilongi ya batu nyonso ya média et koti. C'est sentir que va considérer. Mais oui, tout simplement. Tout c'est ce que comment commander, comment ça va te commander, te dérangera. Frère, comme c'est toi, frère, bon dénio, et puis sauter bani. Ah, d'accord, mais tu n'as photo bani. Mais bateau par contre qui va t'aider bon ce soit ça qui n'a pas été ma malade bah il va bébé oh bah tu vas se belé oh combien on a été le aurait dit le mancher na ba site na biso so so côté ba numéro na biso ezali ba côté na site à pendant son ko numéro et dit ezali ba ko benga vieneni ouais makambo eza boy comme ça là et tout hein au lobini au ngokota c'est na tona contact dans bouton et après et dit ko ko ça ba après il se battre ba ko il ça fait ba tout sous comme ça là et tout. Photo 600
sentir comme cela et tout, que des valeurs accorder un peu d'importance quand même dans le salon. Et ça a déjà les locaux, nous avons un copine, mon Dieu, nous avons au moins, on n'est pas au carré, clé, bon, à Moutou, ça au besoin, et comment ça, nous avons un copine, mon Dieu, mon microphone, on négocie, on dirait, on négocie partement pour ceux qui n'ont pas, on négocier libération, ceux qui y a otage, bah, c'est un bon ami. Mais c'est n'importe quoi. Mais Dieu, on te dit qu'on est donc, il y a des gens qui ont des Kofi aïe. Quand ils ont refusé, on peut s'habiller au Kofi. Hein? Bon, quand on dit qu'on couvre la Kofi, des accords moussa à la mission, parce que leur mission, c'est qu'il y a ma Kofi, ils appellent le coup pour la Kofi, et mon coup. Parce que si on va ma Kofi, on va y avoir Kofi, on sait ma bande, oui, on a qu'on a Kofi, et tiens, on a un contact, n'a Kofi comme ça, va boire ici. Tiens, on a un contact, n'a Moutoube, va boire, tiens, on a un contact, n'a pas boire ici. Et puis, surtout, la journaliste, qui m'a parlé de nos musiciens à l'aéroport, bah, il m'a dit, c'est chargé. Et ça, journaliste, on va dire comme ça, ils ont un contact, dans des journalistes, oui, boy. Au moins, on a été TF1 comme ça, et tout journaliste, il y a deux papiers à TF1, alors, ouais, non, boy. Ah, mais oui, ça, ici, quand boy. Donc, il y a beaucoup de micro, BFM, il y a beaucoup de micro. Et ça, tout le monde a vu comme ça, il y a béni Batunios. Et ça, pour le coup, il y a des stars, il y a tout simplement. Bonjour, des stars, quand même, il y a des stars binomo comme ça et tout. Beaucoup, ça, il y a un groupe, qu'on soit des stars. Et c'est n'importe quoi. Mais. Ni la même prédit, soit les gars, il est choquant, comme ça, et tout, il y a ça fait deux journalistes comme ça, il va pour ça, ni le basket, il y a Maître Gims. Par contre, il va payer Maître Gims pour le coup, non, première fois comme ça, on soit un journaliste congolais. Tout c'est belé, tout est manipulé belé. Oui, comme ça, tout le monde se tient quoi. Et ça peut prendre le coup, mais manque aussi pour la bâtonnière. Mais 5 étoiles de l'offre, surtout ta bien mentalité, on est à bateau, Bauta, la Moussala, à Kinshasa, Baye, on a poto, bango bazala ba sale caractère wana. Parce que bango pana bango eza musala bango yole sa bango mais bino batu bosala ngo na poto abozala misala na bino obosalaka pour ko sauter musicien ko sauter nani na habité ko sauter musicien pour nani okela makambo olanda na aéroport kwa sesila na ngala ko kene jamais na aéroport ko landa musicien de to mona soki Misola ki journaliste bino papa la katu malobati do saroka parce que to lingi yango futaka nango pe biso te mutu moko te kwa somela ngo lupango asomela ngo somela mutu pa ngela ngo ba milieu zaki to za ba misala na biso comme misala itu to salaka o to zo kungela lelo retraite ce pe manifestation to landi biso ba sima ba syndicat to zo manifester pour ba retraite comme cela et tout ba misala ki journaliste ça ba musala mo to lingi yango tout simplement on to aussi battre nango mais ba kali wana vraiment et à mami trop d'écart entre nous, trop d'écart, vraiment, désolé, de gros, on m'a bêté, et toi, il parle trop, trop d'écart. Faut comme un moment comme ça, là, et tout. Et star, a été au Bengani Bissonioso, Moutaï, au Bengani Bissonioso, on a pas de monde au Bengani Bissonioso, tu continues sur la côte, pas des athées comme ça, et tout, oui, faut n'a pas ma préférée, faut n'a ça la et toi, le bouti à Zania, on considéré, Nagno. Paola Lopez Azane n'a pas considéré. Et nous, non, considéré. Mais non, Nani n'a pas considéré. Mais non, tant que nous avons aussi ma micro, il faut considérer. Là, nous avons du courage. Il faut en avoir courage pour aussi ma micro. Il dit non. Il faut en avoir courage. Batuana, Ozotanga, Ozolbana, que Babenga Kingani, Batika Lobenga, parce que pour m'imiter Mamabe. M'imiter Mamabe, Batuana. M'imiter Mamabe, parce qu'il y a mon assouki, il y a un bi Kofi. Yoko yamba kofite so yambi kofite tu bokokani na ye mais eza na ngona te parce que bauta la mentalité on na kisasa so mona bato so bato to tanga na to sana ba télévision na kini kuna so ba télévision na bango ya oyo ba télévision mo ezanga na ngo total ngo même pas so comprendre ba télévision au total ngo même pas na poto. Donc le gars basala batela mike wana ya batela mike basala wana bangonde bana ki motema mabe parce que motema mabe on bandi na bango na Afrique kuna baliko lingana te ba memiango tina mboka ya poto alors bali ba kotsongo na bata poto mais pour nga penza na mona utilité ko landa musicien na aéroport te na ke joyer to landa bango depuis après dit le journal ba confrère na biso muso ba concert na biso muso ba olinga ba sa ko to ba na bango et non te ba mutazaki parce que yo ndenge
koyamba mutu ndenge nga pe na koyamba mutu biso so ebi ndenge bayamba ba biso so ebi ndenge basolo la biso so ebi ndenge basima micro biso so ba pesa biso ba technique ndenge on sima micro ndenge ko vanda ndenge on so na mutu ndenge ko bande mission ndenge ko succès mission na yo donc utapanga mutazate ezande comme ça tout total a donné na musika to bi azaba ya moteur mabe j'espère quand même aller la Rambo parce que la Rambo moteur ma mingi vraiment parce que musika ozone na on ba million aux autres qui moteur mabe na carte comme ça et tout oh neti la frère to déranger to quémander comme ça to quémander comme ça tu vas peut-être dans ma liste hein to quémander pendant que to ça va bisa na biso ba ni comme ça to quémander va comme ça et tout mais non parce que ceux qui mutu ya liboso o ba betle ke lisolana comme ça to a signé là qui va tout se tourner to na to que quémander frère wana té ah oui n'importe quoi ah oui c'est n'importe quoi. Je suis comme comment ça, comment on a défi. Ah, mais oui, la section qui est baron, va copier au coca, bisous, au coca, avec au coca. Mais si vous avez dit comment on a ridicule. Et comment ridicule, ce qu'on fallait, on a bisous, ce qu'on a moussé, on a bisous les arabes. Mais là, même ça, on les a dit, on est comme au cas de gros, on dit ça, comment tu concurrence, mon gros. Ah, ouais, non, on a pas photo, comme ça, on est le parce que ici, on va la zimba, comme ça et tout. Mais non. Tout ça, quand même, bataille média, comme ça, tout ça, moment, comme hein? Tous avons monté tous en la parole, il faut aussi soutenir comme ça, tout le monde a un camp comme ça, ça bénit mon nina bani. Si on a déjà que, et l'autre, l'équipe en France, c'est bien fait, mieux mon camp taillé. Si mon monde a, et le camp, les alliés, la chaîne, mon camp taillé. Et c'est à Kata, les camps, vous les 5 moments, la chaîne, mieux soyez. Mais avant la chaîne, mieux soyez, à faire les acquis dans mon tout le monde, mais là, qui va revenir, ça. Si. Nabiso ba congolais on va congolais tika toujours les chèques ba comportement ba mentalité wana toyebani bizali toyebani oso mutunzo aso soka tika solution mais na monte malingane yote toyebani nabiso donc pour pesoka ta invité pa mbaka boy hein pour pesoka ta invité pa mbaka boy ba mo na ngodir ba mo na ngone tika ga yo nga soki na akukana nanga soki ndeni na réalisa Kofi Olomide na réalisa etwa chroniqueur des akile ka Soleil Wanga makambo na ba Soleil Wanga ebiango Soleil Wanga ebiango na 2010 hein 2010 tant Kofi akenaki kobeta concert na Rwanda et puis batu bataki moi musukusuku habité Kofi kobeta concert na Rwanda ndenge nini Kofi fala lobela asali lango mission pour à démentir ango. C'était le caméraman, moi, réalisateur. On a réalisé des besoins, on a envie. Soleil, on a envie. So, bon, on a émission, tout ça, na Soleil, on a tangé comme Moutumoko, a pensé, maman, et si ka to utakinaye, si ka to kutana, to pandoko kutana. Ayebi. Donc, et ça, le côté que, bango, bango, kasanko la, Kofi, azaka ya bango, Fabrica, azaka ya bango, Mundi, bunenga ye, wana, azaka ya bango, héritier azaka ya bango lelo na bengi ba confrère mo bonne isi mo bobi mo ndi bazali na moni bidon na ye comme ça là et tout bon tu as contact comme ça là et tout je vous donne cette émission là oh mais c'est regrettable hein mais donc ça veut dire que ah ben oui après Robin a continué à site dans a continué à site na binoté hein ça veut dire ça continue à site dans a continué à site na binoté. Mais si bateau même bateau bazo la Fabregas lelo bazo la Fabregas hein orsia nkeveli bateau bazo la Fabregas ça va bimsa ya madone wana est-ce que bango bateau wana basala dia mission basala batika basala mission Fabregas bateau wana ba lelo Fabregas a comment nzambe na bango Fabregas va bimsa ya mado to bimsa ba image c'est moi le réalisateur na ba image à Fabregas tango va bimsa ya mado Nathan Gabimsi Yamado, c'est moi. Tout ça une émission la gare de l'Est. Donc moi tout le ba mingi ate ba msuwa kasaka bolo ka to ebana kisasa tout ça zo bango. Et le king de la presse c'est moi le king. Le king de la presse c'est moi, le king de la presse c'est moi. Tant on ça nous réaliser ba émission, ba msusu wana ba na kin. Ba na kin. To la kina mutu mo Kelly Katenda. Nana yebi ngote. Kelly Katenda qui le seul journaliste chroniqueur azaki na mboka ya France. Les autres baki na bona kini. Fabrigas wana azako luka Kelly pour sa émission. Mais le Fabrigas
Et ça kaka ke bato ba kotiye ba esprit mabe neti keli fo bandola na sima. Ben non. Ben non. Et comme il faut, donc, si vous parlez de ça, lèche cul, il y a ma collègue, donc, il faut lécher collègue, non, le cul. Je suis désolée de dire ça. Pour na cop comme ça, tout ça, l'émission a quelqu'un. Mais non, médias, on même on dit. Bon, la médias, on dit. Oh. Mais stars sont cahiers comme ça, là, et tout, faut que ma caméra, ça les belé, ma cité, ça les belé. Pendant le coup, il y a un manque, pendant le coup, on paye les stars. Et ça va s'en aller pour y a béca na caméra, pas on peut les stars, on peut dans un émission, on peut se compose pour la démission, on comprendre. Et sopa kabango, parce que le problème est que ceux qui a fait l'émission na site tel, eh bien, il s'est recopié ça na site où était, il y a des stars pas yo qui me site, mouton a eu sa future combien, yo des stars. Yo za mouton, yo va rater, yo faut ça l'émission na mouton ça. Yo, il y a un beau faut ça la buzz que les en France ici, si c'est senti parce que les journalistes, il y a France, il y a bien vraiment on a bien quand il y a ma site donc là c'est ça. On va décater au mouti Congo hier comme ça on est dans la site, moi les canadiens des sites comment dire pour zone, bah on voit qu'ici bah là on sous. Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. Média comme on a dit qu'il aventure bah nini, bon t'as bah nini bah média. Média qui concurrence n'a pas comme ça tout le monde a camoté comment si jalousie za kanango pays ça c'est ça normal mais tout le monde a monté ceux qui camoté na bango nyonso babini hein au monde a caméra de ce temps ba BFM ba TF1 ba France 2 ba France 3 ba nyonso bango so bazawana mais bisoir non faut changer vraiment. Si vous concours mobimba, mi ponani bango na bango do ba ngeba za suki 4 ou 5 ou 6 ou 7 comme cela tout pendant que ma journaliste en France osait belé. Osait belé. Donc ba ngeba ça concours mo il y a 7 ou 10 personnes. Pendant que osait belé, ba réalisateur ba ça combien, ba caméraman ba ça combien, ba journaliste ba ça combien. Tout ça combien? Hein? Donc, lui, c'est ton lui-même, pas donc, ceux qui va 7, ceux qui va 10, ceux qui va. Mais non, c'est ridicule. Mais c'est ridicule. Mais, mais la peine de prendre la c'est ça. Mais bien sûr. Ah oui. Babylon Moussou, peut-être, mon on avait des bazars, on peut, sauf de l'année, on a normal. La normalité, pensa, et l'eau, ça, la mais, Bokangi garagé pour venir comme ça, côté. Et ça m'a bien makasi. Conseil zaka moko bandeko nanga bo landa biso na bo landa biso. Conseil za moko bo changer mitema na bino parce que bo mitema mabe. Ya on rappelle la bongoté. Rappelle comme na moi bokebi ko bobangi pe na bino parce que na yebi nanga bino o bolinga la bino te ke et dino e na yebi dino image na média. Na yebité. Vraiment. Na yebi ngai te na média na yebité bino tout ba site no so na poto na Europe na France. Nana yebe du majesté. Si bino ku bolo bage oh soka mwana moko déconner ba eta mwana na yo bino ka wana mais bozo kangaje le ko la bomoni obilo ko lia bukangi yango bolingi te ke dino maza participer na gagner bino na gagner na bino te faut vous fungala le moté mala bino faut vous fungala mité question zana que zate au kogaye comme ça là et tout question na que zana l'établissement de quoi azur vraiment zamba pangolais parce que là l'établissement bien ça c'est ça va idée moderne azara déjà à la mer et ba qui met na pour développer aussi et ça pendant l'établissement il y a tout le monde on va américain ba ça là on des trucs comme ça et tout ce qui peut et ba no ça ma ala comme ça là et tout mais ba américain ba soit à 2 ou 3 personnes 2 ou 10 ou 15 idées Bazoua Kapenda, Batounyonso, donc Bassamisi Binyonso, qui est le meilleur, il gagne. Ah oui, oui. Le meilleur a gagné, Zaka, qui est motivé, Batina valeur et motivé, Pébato. Aujourd'hui, Batim, Mission de ce conseil, Batim, Mission de ce conseil, qui est bien, moi, c'était Bakumba Bato, c'est ça, Batim, et ça, mais au plus, ça sont encore motivés. Si, ça peut être moi. La nuit qui est travaillé. Parce qu'on sentit qu'on dit, bah, reconnaître quand même, ça, dans la soirée, comme mon a bondé là. La moula te na média nous pas pression ba rendez-vous mali les hommes en face aux autres de la rendez-vous comme ça et tout ba rendez-vous nous sommes comme à coup de mouton on faut les ba micro banda comme ça ba dire on banda on draguer on a leur on c'est dans place naie on bien na l'émission na tika mais ba toujours quand c'est vraiment on va pas pour d'habitude tout ba média on dit na média biso surtout de ça ba vidéo de ba confession et en rôle de bâti et on comme la biso est aussi ba micro ana et ça, quand il y a des questions, il y a des questions sur le côté
la liste, bah, côté c'est des soignants, on gagne, on s'en fout. Que les meilleurs, ils gagnent tout simplement. Ils allaient les lèvres sur côté moment. Et puis, sur ce moment, on a qui manque, et puis sur motivation, sur l'amour, sur mon salle encore plus. C'est ça. Ah oui? On ne demande même pas au trophée, au machin, ou quoi là. La reconnaissance comme ça, là, ça fait du bien. Oui, oui, tant aux hommes, on a mon inga, bossala, ne moussala moko. Yé bâti, na moi liste mo, bouillot, bâti, ça fait mal, ça la passe, hein. Mais oui, ça fait mal. Et ça va. Ça fait mal. Au moins, il que vous avez considéré des places mort bouillé. Et pourtant, bah, capacité, non, bah, moussala, na yo, et ça l'a bien été. Et ça l'a bien été. Bande ko faut fongolager. Bande ko so ngana na micro la même chose parce que ba comprendre que j'ai au kangama côté mon boy mais j'ai wana so buka ngo to buka la so bakal wana ngala moté mamalam to buka mo la réseau peut être panzana réseau panzani pe vous comprenez peut-être réseau panzani ndeni il y a un vote comme ça et tout, et maintenant à 40. Normalement, ceux qui va faire, qui va photo, va faire sur Bilongi, à Batunios. Pour nous rejoindre, Myriam n'a réseaux sociaux à facile. Pour nous rejoindre Paola comme ça, il faisait facile. Pour nous rejoindre, ils sont sur la mine, pour nous rejoindre à facile. Et c'est facile. Nous comme ça, tout le monde se fait que le mois, pour les gens, ils sont tout ça, on a sur semblant comme ça, dans le bar, ils sont, ouais, et toi, Yoana, et toi, Yoana, oh, et toi, non, pourquoi ça a noté de Royaume Ungaï? N'a pas les billes en aïe, tu es pas une bison. Donc, si on a besoin de semblant, comme ça, tu vas me souvenir, mais il toi, la noté, non, c'est faux. Royaume Ungaï n'a pas les billes, et ça, qui m'a terme à peine, nous faisons pour du matin, Royaume Ungaï. C'est ça qui m'a terme à peine la bison comme ça, toujours comme du moment, nous n'avons pas salaté. Au moins, on a déjà dit, on a déjà circulé comme ça, on a semblant du Royaume Ungaï. Tu es pas une bison. On a dit, yo ko yebi ngai pour ça nous semblater qui monter à ma belle faut essayer faut m'adopter les gens to bet la on c'était ba non pas qu'on ma bête ça dans jugement et ça non pas constat tout simplement qu'on s'auto remarquer mais parce que mi quand to bunde la les médias wana comme ça dai nous ta bunde on a ndenge na si eza yo moko so de olobi boye nanu diamana a cho le kat alobele ngo a comprendre que j'ai ça au kangama côté moko zomona alobela yo polobela ngo do bino tuzana même idée so na koti si mutami sa to akolobela kaka makambo ba je oyo parce que bazo tuna oh to moli ba bilongi bongo siko kingande za te ponani bongo kingande za te ponani et ça la ba tout flou mais en tata sangu tambule na ndenge mususu bon 5 étoiles de love na kango ta mingi te parce que lobi musala to comme oui. Merci beaucoup de l'initiative au sein de l'émission vraiment parce que nous avons des belles pour l'omba vraiment mais et bon ma mission on va un plateau pour vraiment tranquille vous êtes belles comme ça et tout vous débattre en bien comme ça et pas il y a pas n'importe avec la moni on a l'opé à commis ba combo ya batu mais amitié mon côté tant que y mon peut au monde a mon pas d'arabi tout ba na musalo comme ça et tu as mérité pas analyste wana a obligé de faire bon combo de mutu non a mérité pas analyste wana. Donc, nous sommes sur photos analystes comme ça, là, 40 personnes, les hommes il fallait pas battre, ça me dit, bélé. La mine, bazawat. Hein? Bazawat. Aux yeux cop comme ça, tu signalé mon ninga. Cop, cop, les arbres, bani. Tout le monde a trop fort, tu es pas pour que tu sois mis la carotte, tu vas pas ça, tu vas la vidéo, trophée, beaucoup de bani. Nous avons candé, et à Mamia, et à Mawa, et à Passia. Et après, les Nigériens, les Nigériennes comme ça et tout, on peut faire le même métier que Bissot, mais on va faire bon manque. Les Gabonais, c'est aussi comme ça, et tout, ça a fait quand la média, quand les Bissot, quand il y a bon, quand il y a des gens chroniques, on vient chronique, ça a un manque comme ça là et tout. Mais Bissot, n'a évité le renier, les cacana, n'a évité, toi, na Moïse, wana. Et bêta na Congo na ndenga mabe on est affaire à suivre. Il y a des missions après. Parce que là, Congo, il y a un truc qui ne va pas. En tout cas, Dino Image, merci beaucoup. Ouais, merci. Nandengo Yambinga, merci beaucoup pour l'initiative. Donc, tout le monde a fait tous un merci 5 étoiles de love. En tout cas, Mbalasima, tout ça, on a YouTube. Là, tout ça, moi, bilingue. YouTube, karaté, tout bandango direct dans YouTube. Bon, nous, on a tapé en deux.
Ton coach a bien rendu. Il n'y a pas de souci. Okay. En tout cas, merci. En tout cas, porte-toi bien et bonne nuit. Hein. Ouais, merci. Bonne soirée. Merci, merci, merci. Alors, Balandino Sobo, Landabiso, Nasi Bozo Kaba souci à Bandeko, parce que les Kanissi Yakozwa, à mon ambo organiser trophée Moko Boyepo, on a chroniqueur, journaliste, caméraman, réalisateur, et ça les Kanissi Malam Mingi. Mais Sengela qui, Batu Nyonso Bazar Nakati, Bandeko Nyonso O Basalaka, Musala Oyo, Ndeko, Azalaki Nango Posa Bazar Nakati. Mais, Boyebika Mukiramonde Tambulaka, Batu Mususo, baza batoyo so pesi likambu a garder ngo pona yi oli ya sala yango pona bande konyo so ba profiter nango ba bombi yango eza mabe makasi lelo so na nome lokota bande konyo so bazo revendiquer même maloba kaka nanu diamant noir auto ka kolobela ka il faut to lingana tout ça bomoko 5 étoiles de l'or père ayo kolobela pe kaka les mêmes likambu. Vraiment, na coach maman vice-présidente, il y a Valion de la presse. Ce cas la ligue en comme ça. Tout solo la maman qui a pris tout 4 live parce que tout comme un minute déjà. ML. Tout coach lolo. Et puis après ça moi les canisinaye et puis c'est bon, hein. Oh, Tobenga, et ça star, la bimbo. Allô? Malolo? Bonsoir, Malolo. Bonsoir. Là, on a en direct, hein? Ah, Koganga te, to sola sujet à likanisa mwana mboka ndenga asili kozwa likanisi na ye pona remise de trophée il y a 2020 oyo to likanisa ngo trouva ondeni malolo. En tout cas, likanisa ngo za kitoko makasi. Oui. Et c'est vraiment louable. Parce qu'il a vu vraiment likanisi tous à la voter na bato bala na biso. Oui. Donc atikeli sikoyo neti peuple a voté. Azali gérer mo neti internet. Voter biso na bato bala na biso. Et puis ça bien pour nous faire cette motivation en fait. Oui. Tout ça c'est comme ça proprement dit. Tout ça musala et donc ça encouragement au ça musala professionnellement. Du coup on va pas motiver pour ton ça va mérite la biso. Oui. En tout cas on a trouvé idée na ezama génial et ils ont manière de responsabilité biso batonyo so wana tozali mutu la domaine na ye. Oui. Bon, vraiment comme ça la biso sérieux, ils ont vraiment très bien, ils ont vraiment en tout cas ils ont fil conducteur et motivation na oloba. Mais c'est quoi yo sulaki aux nouvelles en ndenge nini tango biso to ngapo na ngala mona publication zo circuler et puis sali kena kota. Bongo siko yo mikoti sindenge nini na masolo yango parce que là na otiko yamba yoga na otiko yamba 5 étoiles de l'or na otiko yamba nanu diamant noir bango baza bango pe balobi ke il faut to lingana parce que bolingo ne zati entre nous. Exactement. Siko yo toto ka pesko yo impression na zani. En tout cas et là ni impression na boli misanga na za barim. Oui. Na za makasi. Na impression na zali ke quand les balobi amour ezate parce que likamo yo ezali likamo te ya ko webisa ezali likamo bisanga et yo ki nouvelle o imande de kolo bazala kasa musala il faut informer tout le monde to yeba ni to benga la établir de bouche à l'oreille. Oui. Bino bozui ba contacter bino botika lika nitika bino nde bu sala musala et putain musala ezaba te belé to yeba ni ba te belé et tika lika neti na groupe ba tumo bo wana ne atkoma la simelo ka ni wana salima ati na bolingo na biso diamant noir azala quitté tout ça la sorte que diamant noir Gisèle hein na pesi ma photo Gisèle azoka mukilizo kanga na pesi ba ndabité il faut ça na pesi na ko di malgré ça mail na ete na pesi téléphone na ye na pesi ko ko na kelo ka photo bien na photo na ye na pesi yango c'est comme ça la première vie esprit à fraternité on dira zo la biso to ala kati ya mboko mais zo a intégrer do la mentalité mon kaka ya ko webisa ko wela na nini ezama mingi ngai pe
ndenge ka yo zule nouvelle ngo ndenge pe zule ka nouvelle ngo et puis ezaki na bandeko oyo batuna ki penda oh bongo wapi edino image azate ndenge nini uzomona makambo ngo donc ndenge pe batuna ki malolo azate ndenge nini donc vraiment okoloba nini na poto kabwana parce que na dit que rime déranger yo moi liloba moko pona okabwana yo parce que na moi pe to comme déjà minuit il faut to kata live. Allô? Allô? Na bandi l'appel, na moni malolo. Na moni ni grâce à soutenir na bandi l'appel. Allez mafumba, misene. Merci Bena Jani. Oui, kataki na zo ko soutenir. Mais anniversaire maman. Anniversaire nous am konini? Lelo la mania mi no le 18 février même na clôturer ba verso lelo. Oh. Le 19 on a la poisson donc anniversaire zo ba na butu ah. Oui. Na osa ba belo ba wala na biso donc bo pesa ka na anniversaire bo que no la kena na nini na awa. OK malolo sengi na bino ole bo pese mbongo mais bo like kaka j'aime bo ba j'aime hein yango abenga ba j'aime. Boy, kaka. On dit compétition et bah dit bien parce que tout soit avant ça 4 jours. Ils sont pas dire on mais to continuer pour la deux oiseaux qui ni. Les gens ont participé à G, tous après la première édition, mais la simato té tous en aboli. Comment dire ça il faut qu'on consulter malinga nyoso. Moi muto appelle ça aval na ya lo batiki ngala okota té. Nazala ngoda voilà. Mais quand informer tout le monde sérieux, c'est un jeu. Ils ont ouvert à tout le monde. Déjà, Mouto a organisé à Pony Moutouté. Pourquoi on restreint? C'est ça le problème. C'est ça. Ah, le comme ça va rester secret pour aller. Amgobo Maki on met bien bien on continue à quatre. Ils ont raté. Tous à la bonne, tous à l'esprit à partage. Il y a ouverture d'esprit. Et là comme et plus qu'on a la souki en moi. Merci. Voilà beaucoup on a Aza maman ou Aza vice-présidente il y a Balion de la presse. Donc yépé azu amokana a Suzuki ka ke babosani ne babosana ki dino image président Balion de la presse ne babosani pays mais tous belé o babosani tous belé toi ka biso Balion babosani belé mais bon tu éviter ceux qui organisateur ça clôturer ma dossier na tu éviter peut-être bandi comme ça pourquoi ko participer na bango mais bon tout à la kaka ils ont makama oui ça té loba mais la remarque sera le cas moko et là le moko est propre anti valerté. Allô réseau. Allô. Ouais ça c'est bon. Nayoki c'est bon. Loba. Na lobi ali kamu ezali kamoko ya propre. Ezali kamoko ya anti valerté. Oui. Alingat a check a police on peut mettre bazam mingi bongo parce que alingi ba responsable déjà respectueuse et respectueux plutôt les gens qui font le travail musala bango malamu pe baza respecter na nini ba anti valeur a boyi ba tu ya ba boyebi kaka bozo tanga comme ezate ya mozo ba pe etamo restreint et a essayer le mot à propre responsable parce que vous attend à te kamone autant mo kimobimba donc voilà donc alingi dès le départ et que ne malamu so ba saisi na ba anti valeur boyebi kaka suka nango ne ekomaka donc on a choix na ye wana ya bia ko tia ba baza ba responsable bato baza respectueux na oyo basanga musala on convenablement ça qui a dit valeur na kati yango wana aponi bango je pense que si on est s'orienter dans des mois on va proposer une chambre soit boyaki dès que muke na étranger na ye musala et voilà est-ce que so malolo so invité obinkisa bato na ko ba botalo mokolo wana ah te photo bana tozoka sango moto bana lelo ba fona bana direct na nela bato bana ba dire expliquer ba photo ben sa bato ba olanda biso ah oui omoni ke likamongo bandaki depuis au 4e jour biso de koti atelo ko salama ki pété ah mais tala ka mo panisa ngo koti mbala moko bandi opanza sango ah omoni différence ah oui dine ba utilité na yo ya ngo musale ya ngo yo ba abina lenga na pesa comme oh basima lo baina ngali kama kombo ozo mona ba yebi mutomto musala ya si dans domaine na ngaza plus beaucoup politique ali mama na yebi to tika ba journaliste biso nyoso na before ça o e ba catégorie et dino za mo panzi sango na muto yo oya relé na média ya au quotidien o matanga o fête na éviter na moni mi balete après dino to se voiler la face
mutu la spécialité là yé la mususu ya ba na plateau osala ni mutu areleaka les quotidiens oni les apa jonga o matanga zamboy o nani boy o ba le matin mutu moy eza edit de image oh di ba mutu musa faut reconnaître mutu musa là. En tout cas, merci maman Nabiso pour nous avoir tamingité. N'a pas de choses dans le doba pour nous toka boana pour lobby misale yali bientôt minuit. Gabe na senga amno bolingo za lebele to lobby awa pour na bato ba oyoka ba mi bongisa ba changer mentalité. Voilà pour tout monde comme la mundele awela kelo côté. Donc voilà la bolingo li comme information yali de ka ba de ko informer. Voilà elo ka to senga no fraternité na ka tsamusala oyo. Accord de métier, nous sommes toujours en train de toujours la fraternité, nous sommes toujours la cohésion, nous sommes la bolingo, et là, quand on a tous la bolingo, merci à vous, bonne soirée. Merci Malolo, merci vraiment, Boutouela, mon joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Malolo Lorraine, femme d'État. Joyeux anniversaire. En tout cas, en tout cas, Nzamba Bakisa, Apesoka Bakonzo, wana kaka toujours Musano Kennedy Bousso. Merci, on a regardé ma vidéo. Ah, tout ça là. Vidéo de la presse, ma vidéo est là. Tout ça là, tout à l'heure. Merci. Merci, okay, allez, bye bye. Voilà, Bouté, pour les Amalolo Lorraine, Azamoko. Il y a Lion de la presse, vice-président, il y a Lion de la presse, Ngaï le président. Alors, Moussala c'est bandit. Moussala c'est bandit, les Camerounais mototé, tout ça boulot, tout solo là, par rapport à leur comportement, où il y a ma B, ils ont la carte à média. Tout y est, tout va se comporter ma B, au balinga au kalagé, au balinga raté, aliga yé, bamona yé kaka, ma B. Merci, tout le monde, Moutasuka, naturel na batterie, mingi pété, minuit koka. Nabenga Mosa Mandefu oto tikala ne moko na media soki ya ko kota soka za na ligne to koti si après to kati live na biso Mosa Mandefu atikala moko na media Dembo Wemo to me kokota e na moni pe za na ligne te mais peut-être ako répondre to kota ta moi 2 minutes Ismaël Ntimba nzambe kutu mota sala motema Komande koka mwanga tengala kumisa yanga Dino Imajosa le king de la presse okotanati Dembo Wemo na moni azate en tout cas to koboka ta live na biso parce que to solo ibe moi mingi juste na sengi na bino ka obalinga bolinga Dino Image en tout cas photo na ngai zawana bo mona photo na di chemise a pembe butila ngaka ba j'aime na photo wana juste j'aime na photo wana et au matamwa et ça là que Edino a trophée wana mais so na jui nzambi mo ebi so na juite y a pas de problème mais surtout à monter ma pembe tout ça musa na biso pour na kopanda sango ya mboka sans intérêt ce qui peut intérêt ali pour profiter nango mais so ezana ngo pété moi to profiter nango pesati yango vraiment minga ko bezati na suki si live nanga le 29 en tout cas on ne soit l'ingrédient d'une image foboya pour soutenir Edino Image na ba di ro ya pamba j'ai dit de seboya ba sebondo vraiment na mona ba j'aime na yo motema na mona kiango ya ba sebondo funga ta ba faux compte o bando like kaka like ça moi bien panza photo wana pa bande ko mususu ba like po le king de la presse mon appelle moi niveau na ezarandeni ni ba chéri balinga raté pour te dire que ba like on est rami ba chéri ndi balinga ngo mingi bu panzaka 5 étoiles de love, étoiles d'amour, les véritables diamants noirs chez les Wumba, Dembowe Momo Semandefu, maman Eugénie Ika, la marraine Fololo, papa Ika Deluce, papa Alvaro, MK Mouswahili, en tout cas maman Nico Kila, Malolo Lorraine, joyeux anniversaire encore, vraiment, j'ai dit Sebo Yaba Sebondo, vraiment, là la comme on souka parce que tout c'est la cas le jour J, le 29, tu repères sa adresse, tu vas attendre ça. Donc attends, tu vas trophée Nabiso, après, tu continues à se marcher petit tongo parce que ça samedi, petit tongo.
Patrick Emalovengi, Global PM Service. Claude Lukeba Kweno, l'homme de jugement par défaut. Bozé Belé, Patou la Souba, plus que vainqueur. Thierry Mafuta, le jeune pathogène millionnaire, Thierry Mafuta, on soutenir Balion de la presse. Vraiment, tous les cadeaux dans biso, nous promettons biso. Thierry Mafuta, le jeune pato, on soutenir Balion de la presse. Tous les cadeaux dans biso, nous la biso. Vraiment, Bobo Sanaté les 14, tout le monde a vu dans Saint-Georges. Le 14 mars, tout le monde a vu dans Saint-Georges parce que c'est la journée internationale de la femme. Ils ont organisé par Edino Image Mopandi Sangwamboka, Mama Feza, Mama Iguet, na José Mia, Love History. Tous allons wana pour organiser soirée wana kitoko wana Magui la Lione. Vraiment plaisir à toi Magui. Na mono sous le lot participer na live nanga et c'est mingi. Vraiment Vision News TV Edgar Mokonzi. Voyez ce bolinga Edino Image. En tout cas, tous ensemble, tous ensemble. En tout cas, live nanga no kwa sala pona mukula lelo et suki awa tusinga ka la bande ko na biso ya presse bu fungola mitema na bino bu fungola mitema parce que mitema eza ko kangama mingi timameno ya kangama mitema na biso ko kangama bu fungola moi j'ai parce que j'ai il faut ça fungama tala ba to sto kutsa o bazu sangona bazu nouvelle na retard bakolo bakaka bandeko obo bokota ki liboso pourquoi bosinala bandeko na binoti boza condamné par rapport bino ba bokota liboso jeza mulai mais bokanga ki onka bino moko c'est pas gentil to mo beta ba porte na bandenge ni so poto kota na kata masolo c'est pas gentil tout petit félicitations na maison Top Show maison où les huiles kanisi ya ko sala organisation pour à considérer médias, surtout médias, on a obéi la mine tout le média na biso ya RDC ou à diaspora en France, on a biso à jouer les kanisi ya ko valoriser en gros. En tout cas, tout biso félicitations belé na banjo moni jake panza sangwa Congo et dino image na bandi déjà musala nanga pour to mesala o panza sangwa mboka. To panza sangwa mboka na ndenge nyonso. Yango na bandi za musala nanga et puis balion de la presse mususu na uti ko alerte ko yebisa bango déjà que il faut sala ja musala na bino parce que lobby omona inondation la majorité omona wana oyo ba sala musala ya ko panda sango ba zaka balion de la presse baza banu ngala kambaka balion de la presse ba ondi bakamite mamala mumite mabonga eza ya ko kangama temite mefungwama yango monta na tant on a mis 5 étoiles de love étoile d'amour, nous avons diamant noir, nous avons la marée, nous avons vice-présidente Lorraine ML, et Lion de la presse, et puis, donc il y a vraiment mis le besaté. Rendez-vous le 29. Le 29, il y a une adresse, mais il y a une participation pour nous invitation, 10 € seulement. 10 € seulement, et puis tu continues Titongo. Tant aussi ça milou, ma biso va trophée. Après, tu continues soirée, na biso Titongo. Vraiment, il faut boyander avant. Pour que vous n'ayez pas de trophée na bango. Si vous avez un retard, vous pouvez commander avant un trophée. Après, tu continues à faire na biso. Et ça, c'est que vous avez un trophée, il faut que vous ayez un trophée na biso. Il y a un trophée na biso. Il y a un trophée na biso. Vraiment, les 29 wana pas kolinga ko participer à mon ndenge ni image à trophée. Vraiment na otinde l'invitation. Na otinde l'invitation. Na kopesa adresse akoya komona ndenge nini makambo oleka. Et balion de la presse baza ba cameraman baza wana belé. Ba réalisateur baza wana baza belé. Mukolo wana na sur caméra de caméras. Et lui, imagine-moi ça, caméraman, réalisateur, chroniqueur, journaliste. Donc, on a complet. Côté qu'on le balance, côté qu'on filme ça, côté qu'on réalise ça. Donc, on a complet. Donc, on a une équipe. Équipe Boya pour soutenir le président Nabino et nos images. Pour la Miroulou, Oya, trophée Oyo. Tout ça, Moussa Nabiso. Magui la Lyon. Magui Betarambela déjà parce qu'il était à Makamongo Yangout. Puis ça position aux aranani aux chroniqueurs position parce
parce que a to clôturer déjà maso et comme kangama so za chroniquer zolobi na chroniquer so za kanope chroniquer zolobi kaka parce que to là to clôturer parce que to comme na trophée des trophées donc so zui quand même na carrière na yo ba piso trophée et ça la moi bien au moins napenda musala oyo na mérité que na zo trophée oyo netinga edi no image depuis ma carrière nanga na on mérité na zo trophée ataku na poli na ngai mais ata trophée mo ba bombe na ngata ya moi mystique kaka ba bombe ngaka edi no zo trophée na parce que au sali mingi na média so média ya France oyo et tombo mi boye et dit nous image déjà dans kati au sali mingi depuis 2012 ya carrière nanga 2012 na bandi média ti lelo na za toujours na temps na zo réaliser écoute na koli lisusu parce que na commencé na ba émission nga moko parce que les bosso na ki sima mais ce qu'on a bimisa mutu na ngai makambo pesa sunde mususu et pesa sunde mususu o yebi dit nous image na Paris aza mutu ya kokufa le basala ignorance na yebi mais soko même ngana lobby na ngate mais bato ba défendre bazali même ngana lobby te bato ba défendre mona ka mutu ma yo yebiete o sala ignorance oni ba otuno komi liboma to nini o yebi dino imagité donc biso to koma ba référence oyo so muta uti même Afrique sikaye na poto soka komi na ko baneka koma kata Château Rouge koma kata la gare Saint-Denis loba na luka edino image ata mutu moko oyeba edi no image et puis akobenga ngai to akotina na adresse tozomona donc nazana bana ebele ona bimisi na musala oyo biso oyo bapandisa ngo na bimisi ebele mutu ko ignorango vraiment a ignorer kaka mais naza quand même mutu naza humble na loba nanga te na maison que ça nanga sima ba o bazwa les devant y a pas de souci to pesa mutu nyoso to pesa mutu na mutu ba to ba mutu na valeur na ye so ça la musano bien o mérité trophée na yo o ju trophée na yo au moins de que ba ça le likita ke o te trophée ngani mais to lingine ba faux trophée te o to zo ba tina na ngote to monika mutu azu trophée mamo abimiso na miso ba do trophée to bita zula ka ndenge nini neti oyo maison na biso bisali maison top oh maison top show maison et sali tu comprendre que biso tout on a kati to potana tant to potana kwa ko bima abimi wa bien to moni bena oui ah likama ko pene senga ka boye mais oyo to yebi pese bimeli to moni ka mudena trophée na zo la trophée na ba tunyo so ba buda na bango ba trophée oyo to mona kwa ba no so ba boya ki na bango parce que ba yeba itina na ngote to moni ka ke mutabimi ayi na trophée mbalamo ala so ba trophée ozo mate na biso mo na bino mo bandeko ya mukili boye bo mona te ke muteka na trophée to bi titi na trophée ngote mais na trophée ali ba trophée a juste à gagner prix yango to éviter ezaki ndenge nini c'est ça aussi ko ndenge papa na biso asali organisation oyo to moni ke to ebele to mona bilongi to yebi wana elongi opene zo mériter elongi to yebi yango to yebi yango to 5 étoiles de love azape na kati le vérité je les véritables diamant noir asa na kati nanu diamant noir asa na kati nani te ml asa donc et ça penda que oui makambo pene senga ndengwana siko force a mutu neko laksa na bato balinga kalinga mutu balinga mutu na ye pona mutu na ye et puis tout le monde a pena que attends on reçoit trophée wana tout le monde a pena oui to betele pena maboko na ndenga propre tout le monde pena dit no match pas là qui parce que nga naza icône aussi na kata mboka ya Paris ya France na makambo ya média donc ngai na makambo média na ko zanga kati mutu lokola célèbre a dit londola ko zanga kati parce que to yebani bana ba bandi média bana ba pesa ke lenga média bana ba pesa ke lenga média dommage à l'embenza aza na France te mais tu sais belé ba l'embenza bazali hein ba pichu vangu bazali ba Rams nani Ranger Smith azali ba réalisateur zomona bazali belé ba di koko bokungu bazali Rodrigue Image Pro azali Christopher Links azali non so ba réalisateur hein ba caméraman réalisateur on azo tanga ba kombona ba Vini Mpela trépied numérique bazali mais et ça a pas cité
vini pe la bandeko santangi ba komo na bino na moni ke boza na kati ya masolo te mais ça pas c'était mbala sima to bindenge nini makamango otambula to tia kaka ndeko na biso poids parce que ndeko ayebaki ne pe ayebi ne penza mingi bato media te mais bandeko na biso oyo bazwaki sango falaki nde bafungula ye ke toza na bato boye mais lokola je ekangamaki tokomi okota na baforce moko boye yango bomoni ke esali kaka ndenge wana mpo nayebi ke bandeko wana nyonso baza pe te bakomituna pourkui toza te mosusu bakoseka bakotisi oyo azali soma nde makambo je ekende kaka ndenge wana mais esala bino mpasi te oyo nyonso baza pe te esala bino mpasi te John Kaninda triple wana réalisateur ya Congo #1 mais azalaki pe sensifa amérité pe azala wana Zaza Star Labimbo baza ba chroniqueuse oyo babandi panza sango ya Congo Zaza Star Labimbo dommage kaka totie pe akoti pe te mais mbala sima bakokota kaka na deuxième édition bakokota kaka po force eza makasi oyo edi memata sali force eza makasi soto bandi okonde ba force wana eza pena makasi bakeli katenda bakoti te mapata bakoti te balamine donvo mosakoli baza te sumana ndeko aza ye moko apesa likanisi pa bandeko oyo bakotaki liboso fale bafungula je so message ekoma epa na nga peut-être dino image nde bandeko wana su balinga bazala bafoto na bango ndenge ozala penda donc nayebi so makambo engo ozala ndenge na dimension mpe mosusu omona bande bafoto nyonso ozala kaka mais esala motema mpasi te bonyonga na bino te deuxième édition ezali nango biso topesaka makambo tozala wana mpona kotia makasi na biso tosala oyo tokoki kosala nga na kosala nga makasi na nga mpona na mopandisa ngo nalobaka na nga sina teka na nga elongi na nga bato bamonaka na bango yango sina teka na nga elongi na nga eza na mosusu makambo grave te babombana nini nayoka soni mpa nani nde nazoloba Wilson Mboyo. Merci vraiment, merci 5 étoiles de love, merci Maison Abisso oya kitoko esali likanisi oyo parce que likanisi oyo tobanda komona nka mingi bato bazo traverser ba okende ba États-Unis tomona ba trophée musu uta ba États-Unis Gisele Umba akenda pe ba États-Unis wana Gisele Umba Diamant Noir akenda pe ba États-Unis wana pona ba trophée wana ye akende ka akende participer à part Wad so ba benga so à part Wad comment père mo makasi il a bon makasi ko prononcer Gisele Umba mo pandisa ngo akenda pe akenda ba États-Unis pona makambo na ba Hollywood tomona photo ba Hollywood même tout cas net Gisele Umba akoza ngati na kata masolo yo ata kozane trophée te mais il faut ça la kaka baza parmi ya ba maman oyo bana basi oyo baosala force à média Gisele Umba 5 étoiles de love, étoiles d'amour, ML, Nanou Diamant Noir, Dembo, Momo Samandefu, Paola Lopez, surtout tout ça qui nouvelle il y a Robin Mundi Boroya, c'est Paola Lopez. Paola Lopez, au monde il y a un journaliste dans l'aéroport, Paola Lopez. Moussalat. Mais on va aller de la presse, tout les gars, les bosses, de la presse, vous arrêtez tous ensemble, les gars. Tous ensemble, balion de la presse. Balion de la presse, n'est ma cam. Tous ensemble. Pour ma cambo, ici, n'a que. Et dit nos mots, face à la canabino, pour ma cambo, ça la ca bien. Ça, et dit nos nabino. En tout cas, il nous en a monté, hein. Yango mingo, le visage, tout bâti la cambanga. Tout le banabiso, mais tout fin raté, tout le bamakambo, ça n'a zela. Parce que n'a respecté pas tout, balandanga. Na respecta bandeko na ngai po tambola na ngabo esalanga plaisir makasi donc mingi olobesa nango te na lobi pe mingi mais na bengisi bino kaka le 29 ndeza makambo po boya kotala élection yo leka ndenge nini nani akozwa nani pe akozwa te boya avec ba dire on a bino ekosala bien pendant mwana basisa ekosala bien boya le 29 wana eza samedi. Et ça clôture il y a mois de février. Tout ça la wana. Pour remettre votre trophée na moto à gagner.
Vraiment. Et puis, Bobo Sanate, on va partager sur vos photos dans Gaï Wana. On va partager sur photos dans Gaï. Bo liker, hein. Bo taba j'aime, hein. Et ça bien. Bah j'aime, on a ça la pour lui nous gagner. So bo tete. Commentaire écoutez ça, et ça l'a mingité. Mais bo tete ba j'aime, hein. Pour lui nous gagner. Merci. Merci, vraiment, merci, merci. Moi, 5 étoiles de l'eau va bien dans la. Tandis balinga papouche na bon. Merci en tout cas. Maison, show maison, top show maison. Vraiment, félicitations. Ali Kanisho. Tu n'as pas de canto, tu n'as pas de katakato la aux États-Unis, kuna, nous en France, pe awa, et ça fait la moutumo, qu'on se l'appelle Kanishiwana, pour se retrouver. Ça a besoin bien, tu vas carrière, tu vas se retrouver, merci, merci, mamie Eugénie, merci, papa Deluce, merci, Marina Fololo. Merci Papa Alvaro, merci Baïnion sur vous avez dans la ligne 5 étoiles de love en tout cas. Je vous aime beaucoup vous avez dans la ligne déjà meilleur en tout cas tous à l'ensemble. Valeur de la presse Lobi Moussale Salama. Merci Ngoma Chandrelle, merci Maman Clarisse Bankale Lizarazu parce que y a une référence surtout comme Lizarazu te moyen ba bango za bien ti. Aziz ABC yo Kimi fallait que na open na live yo mon Kimi na on l'a privé tout sur la monkey. Merci vraiment lobby tout ça dans la live to le matin ti les jours J ba futi na ba ngambo côté pour na lobelango na on sala on a bonne volonté parce que ya musala nanga baba tulo nakaka lona na yo de kunangai kubangate ukubuka talela nzambe de mopesi ekopesa mela yo ebele lona na yo de kunangai kubangate ukubuka talela nzambe yene mopesi ekopesa mela yo ebele soki oloni okubuka mbuma na yo lona kamera yo okubuka kamera na yo lona micro yo kozua micro na yo lona maloba yo kobuka maloba na yo lona na yo ndekunangai kobanga te yokobuka talela nzambe yende mopesi ekopesa mela yo ebele. Merci mungo de komo keninga pona lobi mingi. Merci en tout cas tous ensemble le 29 ndi makambo ya kuza trufe na yo soza mopandisango ya solo yaka tukutana kaka le 29. Merci vous santé na ko liker photo et ça langa bien na mona pena ndeka na sali live na mona sina komita na sang. Merci à tout à l'heure, très bientôt, ciao.